balandi ya congolocolenews.com. Mindele ba memeli biso kiti na bango na biso baindo. Kolata na bango, elobe na bango, nzambe na bango, makam na bango nyonso. Coutume na bango, me biso ba noir, to memeli bango nini. To yoka population. Mbote papa. Mbote maman. Mindele tozomona bango ba memeli biso culture na bango. Biso batu mwindu. Biso to memeli bango nini. Eloko nini ya bango ya biso bango pe bazwa ndenge biso tozwa ya bango. Biso tozwa elobeli na bango. Kolia na bango, bango kolia na biso kutu bango bazwa te me biso tozwa ya bango makambo ebele biso tozwa ya bango. Siko biso bazwa nini ya biso. Bon, eloko malamu eza nakati ya likambo ngo ya mabe ezali eza biso précisément ba congolais. Toni ko adopter ba culture ya batu mususu yole ya ko garder ba culture na biso. Bon, to kende moi musika soki biso ba congolais ponga na oloba en tant que congolais soki biso ba congolais to komi kozwa ko copier ba culture ya batu mususu mukie eza ba église. Vous comprenez? Pour le long de l'église, ba bosani ke ba juif ba na culture na bango, ba arabe ba na culture na bango, bango ba ye ba bengi ya biso culture na biso komi kindoki. Ba bengi coutume kindoki. Au moment où coutume na biso, so to keneti na baluba okuta eloko loko la chibao par exemple. Chibao eza pour nous protéger mobali, moi c'est atambola na mobuluti na ndako alibala. Moni kezo protéger et protéger foyer, na faut pas penser au kei, au simbi, maramulu ebebi. Mbana bakufi, mobali akufi, ba problème ko kota. Ezaki na pouvoir. Po Bible boyina nous moi atambola na ekogo. Moni batu ba église ye, ba bebisi batu mayele mais comme la mindele oya biso sur le plan culturel non na mona mundele a adopté culture na biso te. Banda ko mona mundele ke mundele mo akomi purement congolais to purement africain azati. Que ce soit avant ni na kwenini aotika culture na bango te okomona a continuer na culture na bango mais biso okomi kaka 3 mois na France okomi français o adopter nyonso même kolia même aliment na yo échanger comme lia hamburger na place à bitekuteko mais nyonso échanger eza mabeka po biso to adoptera culture ba tout facilement mais que to memela to sala effort te mindele ba ko m'appelle ko la biso mundele penda double pagne libaya na identité ya ba femme congolaise mobali alati ya mibombi malamu te mais mabien na biso ka pour tozo copier mingi mindele. Merci papa. Oui, merci madame. En fait na ko d'abord au lobby que no biso to koma copier mindele. C'est-à-dire ezali facteur moko ya na koloba ezali facteur moko ezali ezali sous-estimation, ok? Biso ba noir, tozali ko se sous-estimer, ok? Alors c'est pour cela, biso to kanisi que o ya mindele nde ezali malamu. Mais or, c'est-à-dire or en réalité, o ya mindele nde yango e bendele biso c'est-à-dire ba problème parce que d'abord au lobby eloko kasi au lobby ligambo etali accoutrement on dit que là te lion wana o biso ndi ya mindele nde yango ememi biso kindumba parce na ngonga ya kala na biema ya ba mama na biso balata kitoko en fonction ya ba culture na bango yango za ngonga ya kala avant que mwana mobali obala famille wana c'est ba parents na yo ba bi que no famille wana ezali famille ya malamu ba ko pondre moi aussi mais lokola biso lobi que no biso ndeto nous sommes des tables rases ndenge to monde que to ba table rase toujours mindele mais en fait yango nde culture ya mindele nde yango même biso difficulté nako bel exemple même na justice, OK? Est na mboka bato bakasa makambo na mboka baleki même ba magistrat na mboka kuna ezali na ba palabre ya mboka oyo bakoko na biso bazokata makambo eleki même makambo oyo ezali awa. Et donc ça dit donc aujourd'hui l'homme est né aujourd'hui l'homme de science azali incapable de kata makambo na menamboka makambo ezali bakata donc en fait biso tokanisi ke oya mindele ezali malamu or ya mindele nde yango ememeli biso liwa ya sadi yango ememeli biso kipede mibali na mibali babala na basi babala na mindele soki biso lelo
ce qui biso to monde que culture na biso ali malam biso to vivre bien mindele o bazo pa na biso ozomona ba art na biso ya bansi na biso ezoke na poto mindele bazo ba osomba ngo to na memilinga alors ce qui européen ba ya ba kosomba ba art bikeko na biso ya kala kala mindele ba osomba ngo mais c'est ba osomba ngo pourquoi parce que ba yebi que non dans ça dit dans ça donc nakati ce qui est dans l'invisible, OK? Dès qu'il est dans l'invisible, il y a des statuettes na biso en mindele ba yebi et là on dit ça nakati nde yango bango bazako profiter nango parce que ba statuette na biso wana ezalaki ba symbole des fois par exemple c'est culture par exemple culture mongo culture nande par exemple bazali na ba statuette na bango comprendre donc ça dit donc culture choko bazali ba statuette na bango or na kichoko ba statue na bango wana chaque statue a une signification, OK? Bango na invisible ya ba choko statue na bango wana ça représente quelque chose mais mundele lokola azali ça dit sur le plan spirituel sur le plan invisible il est beaucoup plus développé yango baya ke pa na biso baya ko somba yango na bambongo ebele donc nous disons que non l'homme blanc aussi profite ya azako profiter na kasi culture na biso donc alors ce n'est pas dans vain donc mais nous et pas na biso ba noir donc c'est malheureux donc moi j'ai toujours déploré que non nous sous-estimons toi si minere de ba malamu en réalité basi na basi ba comme au banane mais ben ba comme au banane donc c'est dommage. Merci papa. Ya biso to lakisa mindele ya yambo biso lakisa mindele d'abord ndenge efandeli na biso baindo to lakisa mundele pe kindoki na biso ya baindo pourquoi bango kindoki na bango eza ya ko créer biloko avion yani mais biso baindo kindoki na biso eza ya kolia mutu ozomona et pas mundele lo kwa ne ezalaka te mais tant ozomona phénomène ane salemi na kati ya biso baindo ozomona que non moi contribution mo intellectuelle pe mentalité koti na kati na e ozomona ya misa tu biso to yo lakisa mundele façon basi na biso to balaka bango coutumièrement ne to sengaka bantaba po et pas ba mindele salima te ba mindele bango jamais otika lo mona que papa sali liste maman sali liste libota ya papa sali ya maman sali te et pourtant pas na biso salima to lakisi bango pe façon ndenge biso pe ba africain ndenge ni to balaka ndenge ni to célébrer et pourtant bango za bakutani we balingani ale bakie ko fanda na bango mais biso faut ko le kala ba régime moi belé to lakisi bango moi biloko bongo pa na biso. Merci papa. Matin mingi maman nanga journaliste pour nous représailler biso maloba yambo toye biete en tout cas le poso pembe to mindele o bazé pa na biso ya mutuya ezaka bo peto na biso pour avant mundele aya pa na biso bazaka no ba pauvre même terme même putu na Kikongo la ki pauvre ndé bazaka ne loroti ndé à partir arriva de ko awa ndé sala kete mindele bako mama bolamu mais pas ce que zani bandero na biso eza été kobanda mundele aya awa et là, on a coupé les années. Les akara bopé ta côté pas na biso. Dans le lingue na biso roto ça ma komi ensemble. On appelle ça bako na biso. Mais à même les biso, bonzambe na ye christianisme. À même les biso, on est bobi tradition na ye. O ça était biso to inasuko ya biso. Or mundele ne raza on est bien que tant au peuple moko songolo atiki bonzambe na ye. Pour nous rolanda bonzaba papa en tout cas akoma esclave na mukili mubimba. Yango to mo na tibiso ba indo. Toujours petit choko pour comme le mundele oh choko so bebisa poso na zo peso concert bande on a vu ça basi na ville telle belé bazon se comporter le rôle mundele kaka fa le ba français auto okende ah wala ba kili mart ah au côté la ba alimentation ça ah faut la karma cheeseburger ala ma shawarma mais sika moto okuta bat bazula mbika to ba sika bat bazula tan kovi za la raté pour ba ino ba lingara bonza mais na bango te oh là do sala ke ba noir mindele balanda ya bisoté parce que biso do pesa rano valeur na o ya bisoté. Mais maman na kati banda kutu ebiete po mwana aye ba rotosa muninga mama ya muninga na ifo muninga bo bato saka baboti na ye sko biso mo ba africain ya biso to lingara te to lingara linga la te to lingara chilu ba to lingara Kikongo te to lingara français to lingi anglais sko ndeni bongo ba copie ya biso lo lengi na biso rolata to lingara ngote photo tika bila photo tika la mutakala dopo mutamo anata kitoro fola ta pantole kanginzo to fa ta taibas mais mundele a memel biso e lamba to sola te lamba so biso ba indo tande ko lata makasa e bongo siko to lata ka makasa beto tika olata to lata ka bilamba na roliki ete mama nanga batonomi pona mutuna susuwana eza ignorance kozanga koyebo ba indo bazana ngo koloba likasi za niza fait
mais so aussi côté bo côté utara nini na mu pepete e utara na nzeteti mais na mona ba indo mususu balata pe ba saki ba bilamba saki o mona zolata zotambwa nango sikoyo yo lobi boni yo poko kolata ngo po za moindo lobi okoko kopie o ya mindele te mais sikoyo folata kaka saki ndenge ba indo mususu na tomona ba ona mboka bazotambwa makolo ngulu mundele aelio chaussure aelio pantalon mais yo moindo yo mutu moindo comme olingi te ke ozwa kitika mindele mais sikoyo tambola na saki bien makolo ngulu matelo mama nanga supo na mutuna po inquiétude wana koloba terme elamba vocabulaire ton ozo ba mot elamba c'est na français c'est na lingala mise na lingala biso pe tolata ka bilamba eza nini moni eza problème ya kosanga koyeba moni bato peuple histoire na été azaka peuple kokufa biso ba noir sur le tolati bilamba mindele za po biso pe tolata bango bilamba ton bazo ba na bible que non peuple israélite ba nyoka mara en Égypte mais azaka biso ba noir ne to nyokola ka bango de to longo ko to se déporter to eti en Afrique centrale de to carbone to keti en Afrique du Sud. Des amis de l'autre, le roi biso to la tira bango la loi karma fallait bango pe bala biso fallait bango pe basa melsa biso nzambe na bango de biso do sambel tira bango nzambe na biso et puis le lo pe biso pe zo beta bango pe zo ba koko na biso to beta bango de bango pe nzamba ba koko na bango beta pe biso ba noir ndenge ya wa beta ka pharaon biso pe nzamba ba koko na biso beta bango lo ba déluge na Europe crise mondiale au saranati ba imprimer mbongo bango mais bazana crise à nous mais c'est spirituel donc là tu es là mais ça na kaka ça loi complémentarité hein et là mais ça pour bango pe bazara ba koko na biso ba kena kotonga bilamba mama na ngai autant mona boulevard o tika mukomoto ko mona mundele bazara kuna te ya malonga te o tika mukomoto ko mona mundele ala tili puta ne mama na biso ba tapa na ba depan na kitamba ola tango te mais les puta vlisco batonga ko na olandi ndenge nini soki bon balata ngoti pousse bango te po ba koko na biso le ba kena kuna na bo umu batonga bilamba yongo selike bango pe kula ba imprimer ko balata ngoti pousse ya bango te mulende la ta basente on bi ma forme te mais bon ta biso ba ne sous de la tente la ta liputa beauté donc femme africaine dans ton bon mbala moko moni isa bongo mama nanga po bango po balanda biso fo biso pe sa biso valeur pour continuer pour mindele ba koma koloba na rolike ete bandiro na biso ba journaliste ne boza très informé par rapport na biso ba na bino bolanda kilobi na ba information président chinois Xi Jinping azaki na France ayebi français ayebi anglais matikali koloba kishi atikali koloba français na anglais te alobi kaka chinois na ye mais François Hollande penenga zana il est fort probable qu'il y ait ba pays chinois malobi chinois alobi kaka français mais ngalobi selinga pasi na ndeko kene na banki mona otanga kombote na matina mutuka na 24 mundele monga zalaki wana pembe nanga chauffeur mutu mwindu client musu mutu mwindu na koti na kasi na lobi mbote na biso ndelo zalaki pembe nanga lobi nanga bonjour nazo c'est le seconde on a moyen d'accompagner na mbote no kaka bonjour mon frère comment ça va mais c'est la France na Congo mais c'est normalité pour mundela base identité na lobi bonjour monsieur mais pour moi ne pas le balanga mbote ndeko na mobelo repe bonjour na bi oh c'est normalité moi ndi po to lingi boko na biso ti on moni biso mingi na kata lisanga vom to lo barake ba indo bosonga na bokoko na bino po bokoko yango lisi na tina makasi mama nanga. Merci papa Matondi papa to komi na suka ya reportage na biso na pesi merci na mama Gidil Bisengo yene mutaza ADG ya congolocolenews.com ye mutazu ba image oyo na pesi Patrick Nsala merci yene mutamonte yango papa mama boyoki ndenge bandeko balobi lelo tokoma mona elate na biso échanger suki kutu koloba kutu te makam na biso nyonso mais omona jamais mundele ala taliputa mundele azo makam na biso tanto mundele atambola ndenge biso totambolaka mais biso tokopie makam na bango nyonso okende place moko boye omona mundele akutana ndeko ne mundele baoloba munoko na bango mais biso bato mwindu soko kutana ndeko na yo polo bata munoko oyo lobaka soko zaka muluba polo bato polo ba eza passe polo bata lingala eza passe olinga kaka olobaka munoko ya baninga eza malamu te biso pe tomitia pe na place na biso bien si bango balakisa biso makambo ebele mais biso pe kitire na biso tobosana ngo te ezala pe biso na makila na pesi bino nyonso mbote na pesi mbota trop na Christian Disu number 1 na bosante Flori ba le komboso na Londres grand frère propre Yonde talaka yo a grand frère David Olito na France na pesi bino nyonso mbote Fabrice Malita na bosani yo te yo moyebi kaka na bosani yo te na ko bosana te yo a bureau
Laetitia Bisengo petite propre Godé Bisengo Godé Nzikisa bino misatu wana bandeko na ngai ya makila na pesi bino nyonso mbote pour l'ambassadeur na bosani yote mbote ba diaspora nyonso ba combattant nyonso bana ingeta na pesi bino nyonso mbote tomona ina mbala sima na reportage mususu merci.